Et c'est combien? J'ai reçu les couettes Bouchara aussi. Tu l'as vu? Non. Il y a la carré blanc aussi. Elle est là. Il y a carré blanc, il y a Bouchara. Donc c'est 350 € dans au magasin. Et toi, tu fais à combien? Moi, je te fais 90. Ça, c'est Dodo. Le carré blanc. Ah bon? Ben oui. Elle est là, Bouchara. Et c'est Dodo qui fabrique le Bouchara. Parce que dans le Dodo, il y a le luxe. Elle est là. Elle est marquée Bouchara. On prend? C'est combien les ensembles là? 60 €? Les mots, ils ont l'habitude de voir à la télé, ils font des films de Corée, ils ont dit ah oui, ça fait pas beaucoup. Et ça, c'est combien? 45. 45? Ah. Je dis la vérité. Hein. Madame, 6 € table, 6 € les deux pour 10. Sako, papa, maman, balandi nyonso ya Belinda Benz TV, badekolanga bone beno. J'espère que vous allez bien. Ngape naza bien, biso pe toza bien par la grâce de Dieu. Tokutani isusu na tongo ya lelo bandekolanga. Journée na yo tongo na yo ba mama eza ndenge nini. Ozala musala, ozala ndaku, ozala voyage. Biso toza na ndaku lelo mercredi, toza na Coco Belle. Coco Belle ayaki lobby mardi soir. Mikolo ayebi ke Coco a osala isusu te. Donc tous les mardis soirs à Zawana Pointe, tous les poto vendana et mercredi, tous les vendredis soirs à Zawana soka ke pa mami vetite, elle est là avec nous. Ma maman na la muki na tongo lobby na sala ki pati ya mikate. Et émission na biso lelo toko sala poulet mayo. Mais na ko vérifier na monique naza na sac papier de cuisson ici. Faut na bimana ke somba avocat la ngesili faut na bimana ke somba na bi bon na profiter na la xapé bande kolanga marché na biso ndenge zalaka. Donc t'en profiter lokola toza na Coco Belle à filmer comme ça bon mona marché na biso à côté. Msusu nazala bande ko msusu pembeni batala boko mona mwa biloko msusu ya mike o ngala sombaka et ekoki ko intéresser bino ceux qui boza à côté. Ceux qui peut boza à côté te komona kaka ndenge ngala sepelaka peut-être ko sepelisa bino ngala ngara na mona na tala mwa libanda mwa babiloko baninga ndeni ba vivraka ndeni ngala somba babiloko la ngana marché na la ça so ba marché nyonso baza lelo mercredi. Bon mona ba marché ba yaka na ba biloko et bien vraiment ceux qui peut ba zatende ba changer ka eza na ka biloko normal OK eza la France mais il y a des fois où se retrouver vraiment que ba biloko ya bien il y a bien vraiment OK ya ba original il y a très bien. Voilà la famille donc bisona to bongami na zana mbongo yo mais non ça est la nyonso te. Nous avons besoin de ça, kaka 15 €. Si on a salé les belés, nous avons 20 €. Donc, nous avons des marchés pour 20 €. Il faut un avocat. Il faut. En tout cas, il faut dépasser 20 €. Hein? Belle français. Voilà, maman. À tout de suite, bande de. À tout de suite. Maman. Oui, maman. Toujours qu'il y a des marchés. Et tout sa vidéo n'a vu son entretien yandako et puis recette ya poulet mayo et que vous allez juste recette et vous allez après vidéo oyo donc vidéo mususu c'est totali oyo après total recette ya poulet mayo et ça vraiment kitoko total la vidéo tina suka ba maman et que songa vraiment biso. Merci beaucoup pour hésiter te ba commentaire ko aimer vidéo et puis ko partager si possible. Poto ezamboka réalité bande konanga
balobi ya pas de son métier. Papa oyo na sepelaka na ye mingi po adebriyaka vi na ye, aza na mwasi, aza na bana, atekaka mwa babiloko na ya mike mike. En tout cas nasalaka effort avant nakota marché. Soki naza na biloko ya kosomba neti bandembi ba poireau, en tout cas na bandaka epa na ye nasunga ye po vraiment aza courageux. Tokoti sikoyo na wenze na biso ba maman. Alors nga na vandaka na ville ya Nanterre. Oyo eza marché ya Nanterre ville ba maman. Ezalaka mercredi na samedi. Peut-être okoki komona eloko moko esepelisi yo. Stand oyo batekaka ba biloko ya Aubervilliers. Ba bilamba, ba t-shirt, eza 3 €, 5 €, ça dépend, mais tout peut 10 €. Stando sikoyo, place tozali, batekaka bilamba ya bana, na ya mikolo pe de fois, eza marque Auchan. Ba bilamba ya Auchan, bande kolanga, pona bana, soki olingi ozwa, en tout cas, ezalaka papa o ayaka presque tout le temps. Babilamba ya sika et eza emballé. Ba ensemble, ezalaka 10 €. Ceux qui prennent en eza peut-être 25 €. À côté kango 10 € ou ça dépend. Neti otomoni, eza na ba 4 €, ba 3 €. Donc, ezo dépendre na prix d'origine, mais en tout cas, ezalaka vraiment na prix ya malamu. Pour nanga, c'est intéressant. Donc, standango yango yo. Nga nazweli Coco Belle asepeli na peignoir oyo. Ezalaki na 15 € na Auchan. Bati yango, yazoteka yango 6 €. Donc nazweli Coco Belle yango. Na ba marché ba maman bazwaka n'importe quoi te. Bazwaka vraiment eloko za nango besoin ou bien okutani eloko moko ekoyi kosunga yo après et que moni yango na prix ya bien wana okoyi kozwa. Et voilà, neti babilamba boye, ba maman baza na bana mike, ba jeunes enfants, eza na ba biloko bien, oyo ba short pour na ba grand garçon, et toza pe na ba chanson oyo, ya marque kaka ya Auchan, voilà, azote kango 3 €. Et ça continue, en tout cas ba prix na ye yango wana, et ba biloko msusu ya Noël, akitisi yango prix. Toza na ba body ya bana, ba body na bango ba maman, en tout cas bilamba na bango eza na qualité moko ya bien. Surtout ceux qui oza na bana mike ba bébé net ba ensemble oyo. Eza vraiment, eza très bien. O lati sa bébé na yo, alati kitoko ba peignoir na prix moko vraiment ya bien. Et puis eza ba collection ya siko ya temps o toza po toza na malili. Toza pe na ba ekanga nzoto ba maman. Ya marque toujours Auchan, atia yango na ba 2 €, 2 €, ezalaki je pense na ba 6 €. Maman, normalement, ba ekanga o ya nzoto, il faut kozala nango na nombre, au moins nombre ya mois. Pourquoi po soki olobi o changer tous les jours, mbala moko moko moko. Et bon siko soki olobi o se changer 2 fois par jour. Donc na tongo erozo sokola, olati mususu, et puis avant olala o changer mususu. Sala sikoyo nombre ya mois, ya ba jour na mois. Donc calculer nombre ya ba ekanga ya nzoto ba kilote na biso ba maman, combien okoyi kozala nango alors ba maman. Ezaka rappel et okoza nango bongo tope okoza nango la moitié puisque de temps à temps au bando sokola mais il faut ezalaka quand même ebele ba maman. Voilà. Et où c'est quoi C'est seul. Ah. Et c'est combien? J'ai reçu les couettes Bouchara aussi. Tu l'as vu? Non. Bouchara c'est la main? Ça vaut 350 € au magasin. Hein? 350 € au magasin? Ils sont où? La couette. Où? Elle est là. Il y a la carré blanc aussi. Elle est là. Il y a carré blanc. Il y a Bouchara. Donc c'est 350 € dans au le magasin. Au magasin. Et toi tu fais à combien? Moi je te fais 90. Ça c'est Dodo. Ça c'est la marque Dodo. Ça c'est carré blanc. Mais c'est marqué là-bas Dodo. Oui mais c'est Dodo qui fabrique le carré blanc. Ah bon? Ben oui. Elle est là Bouchara. Et c'est Dodo qui fabrique le Bouchara. Parce que dans le Dodo il y a le luxe. Elle est là. Elle est marquée Bouchara.
Tac, tac. Elle est là. Bouchara Collection. Ok. Et c'est combien? Tu le fais à combien? Tu le fais à combien? Place 25, pour toi 90. 90 €? Ouais. Il y a thé d'oreiller si tu veux. Non, 25 là-bas. Ça, c'est une bouchara Ok. plus chère. Elle est à 90. Ah ben, je vais revenir là. Et ça, tu as dit à combien? Je te fais. Il reste une seule là. Combien? 25. Ok, ben je fais un tour. Tu reviens Et je là? fais aussi la pub pour toi. C'est gentil, toi. J'aime bien ces draps là. Je vais m'abonner. Ok. Je te dirai. Ça, c'est Galerie Lafayette. Ça? Ah ouais, j'ai acheté, c'est bien, je vais montrer aux mamans. Ah. Et Airbnb, c'est pas Galerie Lafayette. Ça, c'est Non, Sommeil ça, Doré. Hein? Mais c'est la marque de la Galerie Lafayette. Ça, c'est bien ça, notre collection. Bonjour. Collection Oui, Airbnb 48, ma Hôtel. chérie. Ouais, sans bouillon. C'est des bons produits. Ah ouais. Parce que Tu là, connais, c'est t'as venu. l'habitude. Oui. 5 € ma chérie. Ok. Même pas une. C'est pas mal. Est-ce que ça D'accord. Ça vaut 2 € le paquet. Couvert tout à 2 €. Peut-être ça, j'en ai. C'est combien ça, monsieur? Ça c'est 5 € la grande, le petit à 3 €. Prends le fromage là. C'est combien? Ça c'est 12, c'était à 10. Il y en a qui reste ce matin, il n'y en a plus de ça. C'est parti. Ça. Et ça, c'est combien, 2 €. monsieur? 5 € le sac. 5 €. Je vais prendre. C'est pour presser les C'est bon citrons. ça, citron, les pamplemousses, tout. Hein. Pardon? Pardon? Les pamplemousses, citron, ce que tu veux. Ouais. Bon, ça. Les biberons à 5 € les biberons en verre. Ça c'est pour la verre. Là il reste la rouge. D'accord. Il reste quoi comme couleur? Là il reste la rouge pareil. Bonne journée, merci bien. Merci madame. C'est bon? Voilà, ba maman. Awa tozotala ba manteau. Eza marque Christian Lacroix. Donc, Christian Lacroix oyo et nayebi te soki eza peut-être basomba licence hein, puisque ekoma vraiment ebele okutango na ba dégriffé et puis na ba marché. Donc yango na otala eza manteau mais Coco Belle aza na ba manteau ebele donc c'est pas la peine mais vraiment ça tient chaud et je pense que eza na
batia yango 10 € je pense. Mais ils ont vraiment chaud. Ils ont chaud et marque Christian Lacroix. Voilà. C'est quoi? Comprends? Elle est pas Maman. Je prends le 2. 1 € madame. Bonjour ma fille. Ça va? Ça va. Et ça? Allez monsieur Dim, 1 €. Tiens, mets dans le cadre. Allez, banane aussi 1 € madame. Banane aussi 1 €. Banane aussi 1 € madame. Merci. Allez madame 1 €. Madame bonjour. Ah ouais, nous sommes obligés, nous avons la Coco Belle. Je ne sais pas, nous avons des bonbons, des sucettes, des chocolat. Et ils ont vraiment comment date d'expiration et les catés. Ils ont vraiment bilo comme un magasin, il y a des stockages, voilà, mais d'autres nango, ils en ont moulay même. Donc belle foncé à zopona, bilo quoi ils en ont besoin. Donc zelaye après tu continuer marcher na biso ba maman. Maman, elle a fait TikTok comment elle, maman? Elle a fait TikTok dans la maison? Oui. Il n'y a pas pour tout de suite, pour manger tout de suite. Demain, on fait. Ah. Bon, je fais un petit tour alors. C'est bon? 3 secondes. Ba maman, lelo ba marchand mingi ba été quand de bomoni marché za vide. Mais papa oyo ba te kaka ba produit d'entretien. Il y a très bien on a la sakabino on a sombaka na somba awa yango bomoni na stand nae batu bazalaka ke belé bande kolanga ba famille vraiment ba se retrouvaka. Tozana ba marque nyonso o ezalaka na Auchan, na Carrefour, na Leclerc et puis ba marque mususu eza ya Espagne, ya Allemagne, ya ba espagnol, ya ba allemand. Moi bamboka ebele mais ba marque vraiment bien donc tozana ba biloko ba Lidl, tozana ba biloko ya Action, tozana ba Auchan, Leclerc. Moninga na en face, il y a te kaka siko ba biloko ya nyonso bandeko. Bozo mona côté na e batu baza vraiment te. Mais en face na donc kuna batu bazanga raté. Pozwa eloko donc il faut vraiment oser là ba maman na ba papa donc mulongo biso nyonso tozo luka tozwa ba biloko ya qualité mais na prix ya bien. Alors nga na stand oyo nazwaki basanyo bomoni papa wa zo simba eza ya marque Ikea voilà. Donc atiango yango je pense que tout le monde ba te belé baza et baza na ba lessive donc baza na ba produit d'entretien baza na ba biloko belé mais ezalaka vraiment ya qualité. Nga avant na kende Leclerc ou bien au champ en tout cas ba maman pour na ba produit d'entretien na lukana on a somba awa ce qui est zate awana naza na choite na kyo somba na Leclerc. Donc ça nywana eza kitoko nazaki na besoin nango et bato belé babanda ko sengango bozo mona bazo tiela bango na ba carton pardon na ba carton eza basani ya Ikea. Alors nga nazalaki tellement pressé moyen na zelezalaki te nazwi ka basani otomoni na simbi o yango lokola ezalaki na no belé et non ezalaki 3
Donc nazwi kaka 3 oyo et puis naye kobakisa moko oyo etikalaki wana ya monene ezalaki 2 €. Donc oyo moko wana nga nazwi ezalaki 1 €, 1 €. Donc na dépensé 5 € lisusu awa nazwi basani na nga ya Ikea. Et voilà na olakisa bino na ndako ba maman. Oyo pe stand mosusu ba maman savon Ferry. Mama Vivi otuna inga so na somba yango wapi. Yango yo savon eza très bien, eza na 3 €. Et eza vraiment très bien. Donc nga na zwakango mingi et si laki na somba savon mosusu vraiment ezalaki n'importe quoi yango bomoni nazwi savon nanga Ferry. Donc na zwakango na stand oyo mama voisine moyena tanga peut-être kombo ezate otuna kinga na zwakango na stand wana. Awa pe toza na stand oyo ayaka pe na ba grande marque bandeko nanga mais ya vrai. Donc eza ça dépend. Ceux qui bateau bayeba déjà, ceux qui bayaka tongo soka tie biloko ne ya ba marque obiso to lingaka wana ya très bien, bazui surtout ba t-shirt et tout ça et ezalaka mwa mingi. Donc ba t-shirt msusu ya tokolo ba msusu ba 100 et quelques euros, ataka mingi yango ba 50 €. Ba t-shirt mais ba qualité ya malamu. Donc voilà et na moni ba ensemble ya ba garçon de na telemi o nazulaka Lulu ezalaka trop cher. Écoutanga au moins 200 € ensemble o ya marque oyo na otala ya tiango 60 €. Atie pa ensemble Nike 60 €. Bon Nike so okutani na ba dégriffé ya kala ya moko ekitaka mais oyo marque wana soki anderni no wana ezalaka trop cher na sombela yango mingi leur crise. Eza pas moins de 150 € ensemble. Mais il y a tiango 60 € ba maman. Donc nga bimaika na 50 €, faena ça il est là 20 €, na sina commis déjà na ba 40 € je pense. Voilà, donc manteau ya Dikani, marque ya États-Unis et puis manteau mususu ya bana basi eza MK Michael Kors. Yango eza 45 €. Ba manteau ya tiango 45 €. Et puis ensemble ya ba garçon anande ya tiango 60 €. Donc wana vraiment ils ont un prix moko intéressant, ils ont vraiment très bien. Voilà ba maman biso tokomi kokoma na suka ya marché. Donc Nathalie déjà na sina lekisi challenge ezalaki 20 €, mais nga na sina lekisi. Donc voilà et tozo bima siko na marché. Tokende Carrefour Market pour tozwa avocat, tozwa papier de cuisson. Et puis na babiloko mususu tokozwa na marché te toke siko. Ah voilà. Na moni ba tapis ya cuisine bande konanga. Très bien ba tapis mais sauf que et pas nanga eleki monene na mwa couloir nanga ya cuisine ekokate. Atie yango 10 € tapis oyo pour na cuisine. En tout cas, nga la CP nango makasi mais malheureusement nazwa quitté pour na couloir nanga ya cuisine wana eza trop serré et cocaté. Donc eza vraiment ba sorte belé. Oyo eza un peu salissant mais ça va. Ça va au moins na simbi qualité nango eza malamu. Eza moi kilo et puis voilà alobi oyo donc eza lavable na machine. Voilà ba maman. Donc na omeli nanga awate pour Nathalie déjà et koka na cuisine nanga te. Allez, toleki tozo kende sikoyo na Carrefour Market. Lelo vraiment ba marchand et belé ba yete ba maman. Voilà. Tozo bongama na koko bel tokende Carrefour Market. Na Carrefour Market ba maman tokozwa ba avocat, tokozwa mungwa sel naturel pour na kolambela, na kozwa mapa pain à riz, tokozwa papier de cuisson et voilà. Donc je pense que babilo ko tozwi na Carrefour Market yango wana ba maman.
maman awa na ye kozwa loso oyo ya premier prix ya Carrefour Market maman. Normalement nga nazwaka loso nasombaka awa na Carrefour Market mais 5 kg ezalaka na 17 €. Loso yango ezate au lieu nasomba ba misusu na lingaka te. Donc na préféré nazwa nanga premier prix mais bokomona na olamba ngo bandeko nanga bon mona na olamba je pense que na tiango déjà en tout cas eza très bien. Pour na ko dépanner eza vraiment loso moko bokolia bien soko lambiango kitoko et bimi moko eza na solo kitoko vraiment malamu moi ça mayele en tout cas ba période mususu surtout na ba fin du mois boye ba maman to tu koleka na ba fête ba mbongo komi ba juste hein. Alors ba loso neti ya ndenge wana soki eza malamu bongo na prix ya bien en tout cas eza moins de 2 € 1 kg. Oh, nga na sombaka 1 kg ezalaka 4,20 €. Mais oyo yo na zwi sikoyo eza moins de 2 € ba maman. Mais na lambi yango en tout cas ebimi kitoko. De temps en temps na kobanda kozwango na tie lokola provision au cas où oyo vraiment na lingaka makasi ezate naza au moins na loso nanga bana bakolia ndaku nanga et kozange loko kolia te ba maman. Voilà. Donc na zwi papier de cuisson et je pense que to CDC tozokende na caisse ba maman. Nazui ba pain à riz, ba oignon rouge, loso, on a la kisibino, nazui papier de cuisson, nazui papillote de poulet, nazui ba chouquette belfoncia, ba avocat et puis voilà. Hein. Donc mon ignon c'est zoleka. Yango nazui et toleki na caisse sikoyo et ça biso 17 € na Carrefour Market. Tozobima tozozonga ndako sikoyo. Ma star elle est là. Tokomi na biso na immeuble ba maman et voilà biso wana Coco Belle toujours à côté de sa coco. Ba maman touti marché na Coco Belle tozongi libumu ezo réclamer kolia. Il est quelle heure Coco Belle? Il est 11h50. Il est 11h50. To bimaki je pense ça va 10h. On a fait 1 heure plutôt. Parce que moi je suis réveillée à 10h. Quoi ça? To bimaki va 10h30. Par là, donc c'est quoi notre 11h combien? 11h50. 11h50. Vous pouvez comme il réclamer l'IA, donc non banda, comme ça. Oui, nanga on a ça la baigner, ma maman yango. Et là juste pour la baigner. Si on a Monica échangé couleur, on a changé en haut. Mais la course est en haut, pas plus de 5 fois quand même. Nous autres tiens, on a lié mikate et dans l'axabino. Bilo oni to sombi la marché, na filmé moi moké. Bon moni siko to zongi et na lakisa. Oui, bande konanga na resopte étape oyo ya relaxa biloko nyonso puisque mingi bomoni. Alors na biloko nyonso na lakisi na zolaki Coco Belle peignoir bon nango erakolata et puis na relaxa bino de près basani oyo to sombi na sombi na marché et voilà la famille. Donc tout à l'heure tout de suite nazo sa na mikate et to continuer vlog na biso ba maman. Challenge na biso ba maman eza respecté te puisque to saleli 49 € na kenda na 50 € na marché na zongi kaka na 1 €. Voilà ba maman donc na sombi biloko ezaki prévu te mais nazaki nango besoin basani oyo eza vraiment bien na regretter fallait na zwata 2 mais bon c'est pas grave et basani misato o nazwi ba mama na olongola basani mususu o naza nango ya kala na kolongola yango na kobimisa to pe na okoyi kopesa batu soit na tie libanda na bimisi mais na garder yango te comme ça na remplacer na basani o ya sika peignoir ya Coco Belle yango yo
Vraiment eza kitoko na sepeli nango mingi, vraiment na sepeli nango yemo pas sepeli nango mingi. Donc tosombi yango kande bomoni 6 € au lieu de 15 €. Franchement ça va. Coco Bella Meki peignoir nae a sepeli nango très bien, ils a 14 ans, mais ekoki est bien, ça va. A sepeli nango vraiment, et comme est-ce qu'au tango ya petit déjeuner ba maman. Voilà, tous les petit déjeuner, tous liaki mang moko, ngala liaki moko, oyo sikoyo nazo bongisela Coco Belle, yepa lia manga nae, et voilà, après na okende sikoyo ko bongisa ndako ba maman. Ba maman na bandi sikoyo ko bongisa ndako na ofungola ba fenêtre et na ko sala ménage nanga quotidien vite fait et après nde na okende kolamba biloko o bomoni au botalaki avant nalingai totia recette na biso avant et puis tout ce qui ça na vlog ba maman siko nazoti kabino na ba musique et puis na encourager na motiver maman moko un moment où nga nazo sala entretien ndako ba maman. Ma maman, naza na iner na Coco Belle pour na salisse ba révision ma maman. Donc, au ça la révision à quoi apprendre anglais, donc anglais, au ça la français, au ça la maths, et puis au ça la français lingala, puisque alingi apprendre lingala. Alors, à ça quoi apprendre en gros na YouTube,
kande bozomona oyo azosala nano anglais oyo eza très important. Après osala maths na français vite fait et voilà ba maman. Donc tout ça la rappelle de temps en temps ba activité na Coco Belle et ndako ya ba jeune ba maman botala ba pizza na ba pizza donc lobby tolia ki ba pizza et voilà, il faut na débarrasser na longola ba na kota pe na cuisine plutôt. En même temps, nazo surveiller Coco Belle, nazo bongisa pe cuisine en même temps. Et voilà, ba maman. Awa sikoyo aza ko apprendre lingala. Voilà, merci beaucoup. Merci la famille.